Présente l'agence cinématographique Son Précieux, ACSP Film dont Roi Salomon, volume 1, volume 2. Une série télévisée à vous couper le souffle, mais très éducative. Retrouvez dans celle-ci des artistes talentueux tels que Vue de loin, Meta, Patrick Junior, la terrible Wabi, la Bijanaise et tant d'autres artistes. Pour tout achat, appelez Emma Manzambi Productions au 0032 47 79 50 943. Je répète, 0032 47 79 50 943 ou écrivez-le par email emma.manzambi@hotmail.com Anvers, Belgique. Emma Manzambi Productions, les sérieux dans le travail. Ndeko ya congolocole-news.com lelo congolocole-news.com na sur bomoni mama Gudi la tiki tambala abeti pendali puta poto zabongo na kati ya Katevel. Katevel oyo tobengi kitwadi kiantima kia bavelela e kambami bongo na papa Nzuzi. Lelo toyekokutana na bango eza culte na bango ya Yambo ya 2014. Yango na kekopesa papa Nzuzi mbote pe bonne année oyebisa pe biso message ya début ya 2014 na bana nyoso ya Katevel ezalaki nini. Bonne année mbote papa Nzuzi. Mbote mingi mama na ngai. Bonne année pa na biso eza mwa pasi mingi parce que calendrier eza ya mindele. Biso pe batu mwini toza na calendrier na biso oto ko bimisa ba koko na biso ba bengaki Yulan Sinda. C'est-à-dire bakoko na biso bazali na calendrier ezali na 4 jours de la semaine. C'est-à-dire biso bakoko na biso bazalaki na moto pe bazalaki na puissance bazalaki na bonsomi. Yango wana lelo na pesi mbote na bandeko nyonso balandi biso. KTV lelo basalaka soki tokoti mobu ya sika tosalaka 12 jours. Après 12e jour tofungoli mabondeli na biso po ete nguya ya tata nzambe mpungu ya banzambe ya bakoko na biso ekitela na biso à travers ba mibiksi na biso mfumu kimbangu mokonzi mobiksi na biso pe papa mpadi pe nembianda ngunga pe bangunza na biso nyonso balekaki na sola tata mpungu tulende. Yango lelo tosangani pona bayindo nyonso tokumisa bobele nzambe ya bakoko na biso. Malamu mingi bandeko bososoli papa Nzuzi alobi calendrier wana onga na peseli e bonne année yango te. Calendrier ya solo ya biso bayindo ekobima na kombo ya bengi wana kasi papa Nzuzi na culte lelo nazaki na sengo pour une émission o eleki papa Nzuzi alobaki to somba lopangu totonga lelo Congolo Kole a eko vivre réalité kintwadi kiantima kia bavelela e sombi lopango na yango kasi etikali musala kotonga papa pona kotonga lopango na okaki olobi olingi etonga malolenge ote ndenge tovani na manzanza yo lingi etonga manalolenge ya sika kasi mwa message toke na biso mbangu na batu ba Holanda soki pe ba kosimba ma eza nango mabete na vanto pusa na opesi mwa message ponga na ane sengo na oki KTV le sombi lopango mbongo euti nango poto te mais KTV papa biso moto vivre lelo awa ndenge bato bakoti ya bambongo na bango po KTV kende liboso mangi mingi mama na nga eloko tokosenga ete KTV tozwi lopango efo perso na ba 10 francs na ba 20 francs ba combien nde tosangisi po tozwa mbongo wana mais ndenge tosombi tosengi na bandeko na biso bana mfumu kimbangu o bazolanda biso na poto na minito na internet bayeba kosunga biso poto tonga kotonga tolingi totonga susu na ndenge tozalelaki te mais totonga na ndenge ya lelo yo poko uta poto oya po mingi pe bazouta poto bazozwa libiki awa
esengeli mpe ntanga koya aya kokutaki église moko biso tolobaka kilongo ya malamu yango soko okozwa biso zwa biso na 09 99 18 17 37 039 18 17 37 obengi biso otindeli biso po totonga tempelo ya mfumu Kimbangu po batu mwindu babika parce que oyo nyonso bomoni eza kingundisme mama nanga Didi eza kingundisme biso te muto bandi yango bakoko na biso nde babandango yango biso tozo kosala ka relève ya ba prophète na biso ya bakoko na biso mama nanga mayangi mingi papa Nzuzi lelo eza esengo makasi po biso mo Congo Lokole news.com tomoni réalité tomoni ndenge makambo esalami ana kombo afumu Kimbangu kingundisme na kombo afumu Kimbangu te papa tomoni ndenge ba mama bazwi PV tomoni ndenge mama Marianne Mafolo akokisu kosimba kamera te apesi papa bageya na rotuna na sima ezaki ndenge nini kasi papa toloba boye bayindo nyonso oba kondima teke lobiko na bango eza bongo na sima ya fumu Kimbangu to pe na nzambe bakoko na tango asuka place na bango ezalaka si wapi papa bakokende lifelo bakokende place nini po soki lobiko ezaka na nzela oyo ya fumu Kimbangu na nzela bayindo kasi bayindo ebele papa tokomona bazana nuna banzambe mosusu sort na bango na mokola suke rozala nini mama nanga eloko tokoloba soki lelo tolobi tobetsa coupe du monde à Mangomba biso batu mwindu toza na religion en sûreté parce que coupe du monde chaque continent etindaka ba pays nango sikoyo biso bayindo tant tokobetsa coupe du monde à Mangomba tokotinda ni tomonaki pape Jean-Paul II tanga kufaki tous les religieux yaki ya batu mwindu ezalaki te elinkoloba yo mutu mwindu ozana nzela mususu ta par mfumu Kimbangu nzamba za zoba te atindelaki biso mobikisi na biso mfumu Kimbangu ndenga atindaki na barasi mususu ndengi pe apesaki biso mobikisi tangu yo kufi okokende bowumbu na Mangomba bapaya okende osala ba travaux forcés okende konio kwama yango biso ngonga oyo toye poto lakisa yo mutu mwindu nzela na yo za mfumu Kimbangu soko landiye okozwa bonsomi ntata nzamba atindaki epamba te prophète azako ya tangu batu babungi nzela babungi bokoko na bango babungi bonzambe na bango babandi kosala culture ya batu mususu ya ba religion na bango nyonso wana source nango eza na Egypte christianisme eza na Egypte eutaki na Egypte bouddhisme eutaki na Egypte islam eutaki na Egypte mahoma kimaki wapi yesu akimelaki wapi buddha mayela zwaki wana eutaki wapi c'est-à-dire connaissance na bango eza pa na biso batu mwindu biso nde ba noir toza ba maître ya terre tobungi nzela po tobungisi culture na biso bonzambe na biso mama nanga mutu mwindu landa mfumu Kimbangu landa ba prophète na biso bayaki na kombo ya tata nzambe biso pe tokozwa bonsomi tokosala ya makamu sikoleka mayangi mingi papa Nzuzi kasi motuna moko ematinga tango okopesa nga biyano na yo papa ba Mangomba mosusu bakotalisa te soki moto akufi na ye akokende na prison te akokende te na bakinkakasa akolia pe bitabe te bato ebele bakotuna bayi papa Nzuzi eloko akolobeza nini toyebi na Mangomba mosusu ba soki moto akufi totie ndelo mvi na esuki wana kasi papa yo koloba bakokende na ba prison bakokende na babikakasa akolia bitabe okomona te mwa bato bakososola malamu te moto ebongi ayeba ete po abota mana mokila mosunya azalaki na molimo tango azalaki molimo wana alataki nzota musuni te nzota musuni eza kosalama na tata na mama molimo nde ewuti na mokila molimo eye kolata nzota musuni tango wana komi moto mayeba ete na awa na terre aza mopaya aza na dele moko ya muke soki ngonga na ekoki il faut déposer corps physique oyo eutaki na nzoto ya mosuni nde akozonga na mokila molimo siko mission oyo bapesi yo liboso ezalaka faut respecter bonzambe 5 principes ya civilisation 1 religion politique calendrier écriture 5e eza invention soki o respectango wana ozongesika malamu soki o respecte te lokolo osalaki epai ya bato mosusu oza lokolo étranger osambelaki na église ya bapaya
tango kokufa mokendo nio kwama siko biso batozu pouvoir ya kokota kuna ya komona ndenge ni bato bakufa ba vivraka to yebi ba secret wana yango Mfumukimbanga pesi biso to bombela bandeko na biso te to yebisa bango po lobi tango ekokwela yo o comprendre sosola ete yo okomi na pasi yo okokota na okolia bitabe konyo kwama to lingi ndengi ba colonisateur balisa biso bitabe ko beta bibembe fimbu bongo ebembe kufi ba ko beta ngo fimbu pona nini babanda ko beta ngo fimbu po eye ba ko révolter te za la kaka bongo po molimo ya koko na yo répondre na yo te yango biso to telemi makasi pona ko lakisa batu nzela ya solo ete bonzambe na biso kingunzisme yango nde ko pesa biso bonsomi ko pia biso nzela to landa ngo na bonsomi bande ko na ngai eza pona flatérité eza pona songolo mpakala te menazo eza bino o eza réalité yango moni tina ba mama kimpafita ba Mfumukimbanga ba papa mpadi ba André Machua ba Yansini Bubu ba prophète na ba prophétesse ba yaki pona likambu oyo mundele pa telemela kibango. Malamu mayangi mingi papa ya solo papa nzuzi boki ndenga lobi apesi e anona bokebi alobi bongo pamba te bango nde bayebi bakota bisika no moto akufi kota ti ero na kota kananga so na linya ta na butu ata na moyi na pumbuka na kote pa bato bakufa na kokota nza na ba secret na ngai oyo Mfumukimbanga pesi ngai nini na bomba kati na lobaka vis-à-vis me papa nzuzi keba ba obenga ondoki ete yo boni yo za nzoto abomoyi boye nzoto physique boye yo na poko pimbuka okota bisika batu bakufa panzuzo ko bangisa batu mama mutu aloti mnoko na ya kufa koko na ya kufa tokota na koro te koro fo elala molimo na yo ekende bongo Yesu ngena ngo bela batu bakufa Elina Moïse baki batu bakufa ya yebaka bango metanga beli bango babimi bongo makamu na biso eza c'est-à-dire oyo nde eza bonzambe na biso bonzambe zalaka bokoko Yesu ndenga kendaki na cimetière kobela Elina Moïse biso pe kingunzisme eza puissance ya nzambe à travers ancêtre na biso tokoko boya bakoko te mama mayangi mingi papa nzuzi kasi yebisa biso okendaka tango nini esengaka okende oza na poso sola na bakoko na yo wana poso kota bipai bato bakufa pona yebite po ozwa nini kasi okendaka pona nini ezaka na période moko esengaka ifo kota osola na bango bapesa banzela o esengeli katevel kintwadi kiantima kia bavelela etambola to kendaka pona koluka nini mama na ngai yo obengaka na telefone pona koluka nini obengaka na telefone soko za na posa ya mutu nga pe na bengaka bango soki naza na posa na bango mama eza kaka ndenge moko réponse eza simple yango na pesi yo mama ya solo bandeko lelo bomoni Kongo lokolo eza awa bomoni mama Gudile alati kitambala alati maputa naza pe makolongulu bato nyonso na kati ya esika oyo baza makolongulu naza makolongulu ndenge bomoni nga awa kasi motuna te papa bakozwa ete papa bakozwa ete menga moko na lobi papa tango toyaki tokutaki epe makolongulu bato nyonso bakotaki awa makolongulu biso nyonso bitambala na motu ya solo na yaki kobondela na ape journaliste na tuni pe motu na papa tina nini toza makolongulu tina nini na bombi suki bato bakolanda biso peut-être barotuna mamo changer na yakinde papa na na kintwadi kiantima kia bavelela papa siko aloba me bolingo eza makasi na kati awa mbongo we bimi awa te batika na bango po ba culte musunga mona 50 francs kaka me bon mona ba tolte awa to kanyisi $2000 lelo donc yo za Congo na poto na wa za Congo na Suède bo cho benganga na cho sola no siko to zaina Kinsala oyebisingo lela ki émission na ngana papa nzuzi lelo na émission ozoka ke kintwadi kiantima ke bavelela esombi lopango papa na beti na nenga mikolo na lina yo ka obengaki papa na numero oyo papa pesa e ya nona yo sikoyo mama na ngai mama Congo za Congo bandeko nyonso bozwi tango ya kolanda ngai bana poto ba combattant ngana za mwana Mfumukimbanga o nazolobela bino mama Mfumukimbanga totikalaka makolongulu d'abord yo mutu tango bota moko yaka makolongulu oyaka na lipapa te esika o eza sacré bato basamela makolongulu soko otali ba musulman otali ba bouddhiste otali ba maison oyo nyonso ya makasi o bazosambela nzambe na solo batikala makolongulu
pona kokota énergie tozana 4 forces élémentaires tozana mabele tozana mai tozana moto tozana mupepe na kati ya makolo nde oza kozwa énergie ya tata nzambe yango wana toza kosenga epai na bino batata ba mama bolanda makambu oyo na kimia tobeli na bino ete biso tozotikala makolo ngulu pona kozwa énergie pona kozwa puissance pona kozwa lolenge ya kovivre au côté énergie pe au vivre tango mulai tozana 4 forces élémentaires yango toza kosalela mama na ngai didini. Merci mingi papa Nzuzi mambongo kitoko kitoko makasi papa Nzuzi oyebi herba beti nzembo wana c'est loué c'est loué oui maman papa nzembo wana eza na babilo mona CCT po ya ka ebandi koto ale batumi panzi bampeve bandi eza nini papa po batu mususu bakufaki c'est quoi si ko nga Gudil naza journaliste na yo sala enquête na terrain na confirmer bino ke nzamba fumuki mbangu azo sala yango la profiter bana nyonso mvuluzi bana diaspora ba combattant ibobo ingeta to continuer papa expliquer personnel mama nzembo wana eza ba nzembo oyo bandeko na biso bakimbangise bayembaka biso to salika interprétation lokola eza nzembo ya kingunzisme yango elamusi milimo ya bakoko na biso yango elamusi mpeve ya Congo yango wana ndi tozali kosaela yango tolobi na batu ete oyo biso toza kosaela eza purement ancestral bonzambe na biso avant mundela ya oyo mutu mwindo sambelaki kobanda na Egypte obandi na Axum o lelo bobengaka Ethiopie obandi na Nibi o bobengaka Soudan to kititi na se ndengi to utaki migration bantu depuis 2800 avant Jésus-Christ po tozaki na compte à rebours to bandaki kouta na likolo toza kokita na ba 2800 déjà roi Menes akozwa bokonja sangisi double roi mais combien pire ye wana mfumuki mbangu tangu nyonso azalaka na likambu ya kosala likambu ye wana roi Menes azongaka na nzoto ya mfumuki mbangu ye wana très puissant grand maître de grand maître mfumuki mbangu aza incomparable incontournable puissance de puissance nzambe ya banzambe yango toza kosenga epai na bino yango toza kobelela na mpeve ya Congo na kombo ya mfumuki mbangu kitoko mingi ingeta bomoni papa ndenga lobia aweza jeté prédication tongo ezaki matata ya solo bozwa mwa bandambu mikie me toki matatoli ya danger ezalaki ya mama mwa azali na problème ba trompe il fallait basa l'opération car na libondeli ya papa na nzela afumuki mbangu docteur alobi basa sous opération te eza nango te ko na kosi eza pe mambo ya Saint Thomas batula mpaka ba mona mpeleve na baou po biso pe Congo lokole tomoni yango pe tolobi ke na Katevel eza masolo ya kimbangu na bana na ye te papa eza masolo afumuki mbangu na bana na ye kasi papa yebisana nu bana poto o bazo tuna likambo maya bangunza babi maya bangunza yango kosalela ngo chaque jour po babi baza posa ekoma pe kuna me tokoyoka na ngana papa ndenge ni tokosala po mai wana ekomela bino kasi balingi papa o expliquer bango mwana bokebi maya bangunza ba efe nango eza nini kosalela ngo pe ndenge nini o expliquer susu po nini toloba eratarate question ezongi lisusu bon maya bangunza papa Nzuzi te mutabanda maya bangunza maya bangunza ezali pouvoir oyo ebandaki na bangunza na biso elekeli na nzela ya ngunza munene nsango mpamba oyo biso lelo toza kobelela oyo biso toza kosenga ezali mai prophète fumuki mbangu batikaki ba papa mpadi banembianda ngunga ba prophète ndenge na ndenge nga na sali maya bangunza te ndepe nazalaki na inspiration ya nzambe ya bakoko na biso sadi maya bangunza eza na nga mai na mungwa na sangisi na sali yango prière na ba secret ya kingunzisme yango comme ça yango puissance ndengo wana yango batu bazomona miracle nanga moko telekela kangai ya kosakana te parce que à part ma bangunza tozo kene sou fête ya munene ya mbanza ngungu poto kende na terre promise esika mfumuki mbangu asala makamu sisuru ya nguya pona ko panzaka ma ya bangunza toza na likambo mutu te batu nyonso bayeba te ma ya bangunza eponi tango esala kananga mona yebaka te yozwa ka maizwa ndambo abusha muke bwaka kaka soko za na problème si tout soko za innocent ya ko laksa bokasi na ye ya solo
ya solo bandeko na banzi ete bososoli na bokebi papa e ano apesi ndenge ezali kasi na KTVL awa eza na bandimi o bango balobaka bakutana na mama o nga mama kimpavita bimelaka nga o nakutana na fumuki mbangu ndeko na nga bage abangisaka nga o mama o mère o nga nakutana na mère nga na bia bage ya te nga peshu musu mère soka zoya benga nga nga pena za na mona nde bokutana bage ya bitu fanda pena to sololaka papa bano bako buka lokuta te mama baza basantu na biso ndengo monaki Maria banako bima epa ya bandeko musu na Lourdes na Fatima tout consort biso pe lokwaza musantu na biso abimelaka bato fumuki mbangu pa bimelaka bato ozomona ba prophète pe babima bato pe bakufa babimelaka bato ozomona ezana na likambu oyo ozana ngona ye eza likambu te yo pe kobanga te soka bimelio esengeli oza préparer soko za préparer te okoko kima orati pe mapamboli ya libela na libela siko papa mambo pe kobanga bolimbisa muke na bangi te zanga bon siko papa tango abimelaka alobaka nini est ce que yo pesi abimela yo pesi omona mama kimpavita na lisolo osi omona pe fumuki mbangu na lisolo bon biso soko ye na KTV na malungi manzo komona ndengi abimelaka nga na muninga na nga Izola Kimbandi na Zamba Badiading na 1990 abimelaka biso tango naza na mwana muki nazaki na ba 16 ans ou 17 ans so na bosanité ozomona abimelaka biso to sololaka malamu le wana na yebaki te lokola mama na nga pazalaki ngunza oya banda kosala kingunjizime na kati ya musala oyo nde asiplikaki nga oya bimeli wana eza mutabo moite eza nango batu bakufa nde na sima nde na ye kozwa révélation mususu nde tango na ye kozwa musala oyo donc abimelaka wana pongi te kande to bandi boye boye to utaki badini cité verte na banona to koti na Zamba ya Badiading tango wana bato mobutu bazwa kobeta masasi kuna ezalaki Zamba bazokanga bantilope na kati ya Zamba nde abimeli biso po mvule bandai kobeta tango na beleli mama ndenga banda kosambelana kobikisa bato na koma Nzambia mpungu tulendo ngape na beleli na mwana mwasi mwa bimina mwana jeune fille na Kongo na Mukongo nde to solola ki na ye nde ayeba ikobomba biso na ndaku moko tango biso toke lobi to zonga po batata na biso bazaki ba mouvancier bazaki komona mbongo tenga mobutu to memeli mwa loso mwa biloko toke no tikela ye to koma kuna boye ndako yango ezati na yebisa mama bina yebisa ke zanango batu bakufa ba ayaki ka ko yede bino po mama zaki miso komona abandai ko bikula azalaki mbikudi na église ya Taonda Ekizi mama nanga mama Sansi. Ah, merci mingi. Ya solo ezaki intéressant. To solana Papa Nzuzi aza représentant légal. Ya KTVL Kintwadi Kiantima Kaba Velela, place auto Vandi, Kalate, to rokende kuna na sayo ha. Tozo kende na Birmanie à Sosa na Veni Mayulu numéro 84. C'est-à-dire to longwe na Bumbu, Kalate to longwa na Veni Mafuta numéro 133, to komi na to koma na Veni Mayulu numéro 84 na commune na Bumbu à Sosa Birmanie. Soko komika na commune ya maison communale ya Bumbu nde soko tunya Veni Mayulu numéro 133 et 84 wana komona biso meto ko tongango ndenge tozo senga aide et pa na bino baza Congo ba mama Congo ba combattant bosunga biso to pia kino numéro na biso 039 18 17 37 ba papa Kinsala ba papa Bageya tozana bango awa yango wana bozala na biso pe boyokela biso bopia biso ma vraiment ba aide to tonga temple na biso ya kitoko po batu bakozwa lobiko bakozwa maya bangunza. Ah, ya solo merci mingi ezalaki point de vue émission moko nakati ya congolokolenews.com ya kibongo kosolola na Papa Nzuzi ya solo lelo ezalaki culte na bango ya liboso ya 2014 tokokaki ko rater yango te tokochango pe na site bokomona yango kasi papa tokomi penza na suka ya lisolo na ngana yo soki oza na mwa message particulier okopesa ya mboto kabwana na Selio maloba matondo mingi mama na bandeko nyonso bazwi tango ya kolanda biso na internet na Congo lokole émission eza na nguya pe na bokasi o bozolandela biso na ngonga oyo na lobi be émission ezo ya ebele oyo kofungola bino mémoire oyo kolakisa bino ete mangomba oyo eza bapaya ezo monisa biso passe ezo faire souffrir biso oyo bozolandela nzela mfumuki mbangu boza na nzela boza ko bunga te. Mais mfumuki mbangu ye kaka mukonzi na biso
to pesi na bandeko nyonso bola te fija mfumu kimbangu bobela mfumu kimbangu to kotindela bino koma lolenge ni bokoki ko sambela ndenge ni bokoki ko bondela mobu o lolenge ni tokosala boyeba te Congo ezali mboka ya bilaka mboka ya nguya mboka ya bandeli mboka ya ba prophète oyo ezo ba prophète koleka ba prophète nyonso eza Congo ezo ba ngunza ya makasi yango biso lokola toze sika oyo ezala Angola ezala Congo Brazzaville tozali batu moko tosala makasi kombo ya prophète na biso ya ba prophétesse na biso ya ba prophète nguya emata nde biso tokozwa bonsomi yango wana toyesi bino bato na bato bazana religion na bango biso pe tozongisa religion na biso na pesi mbote na batu nyonso balandaka biso na Congo lokole na pesi bino nyonso mbote na bandeko na biso ya basi bwana ko tourner liboso kombo ekima mama Starline na kati ya France na pesi yo mbote na ebike mama pe kala mingi ta okenda kotika biso to ebike lipamboli na biso erataka te kozwa to ebike yo pe kala te ozokende to pesi yo longonia misala malamu na kombo ya mfumu kimbangu ya solo bandeko to komina suka ya lisolo na ngana papa Nzuzi kasi très important to beti c'était malongi manza Mwanda ozoya leo na poko za déjà kati avion ya rotanga papa Mwanda lelo azokoma na pokwa stojo sola nae il faut yekola malongi manza Marianne Mpeve ezwaki okuna malongi manza azwi Mpeve mama biso cameraman molimo mfumu kimbangu ekiteli na kosenge sous les 19 aya amona zuzu multiplication ya force ya mfumu kimbangu aya komona ngo susu to monike ye pa bano tele maliboso abano simba bata maladi poeza donaye ingeta ibobo ya solo ndenge tolobi moto moindo asengeli azongela nzambe na epo ya kangolama ya solo mboka ekangami na colonisation mboka mondela yibi richesse tokomi lisusu na problème spirituellement lisusu tokotika lisusu na boloko eza mabete soki tosambeli nzamba bakoko na biso mabepe eza te yango toza na nsima Katevel Congo lokole aza toujours na nsima ya Kintwadi kia ntima kia bavelela dirigé par Papa Nzuzi Nkoya. Donc ndenge eza wana toza tokozonga sous le 19 mais to beti c'était bino ba Fabrice Malita bino ba David Olito bino baza Congo ba mama Congo obo bengaka papa tokozwa ide papa osaba syllabus papa osaba syllabus ya malongi manza ekendaka ta musika batu batanga basosola ba comprendre importance nini eza ya kozongela banzambe na biso ya solo tokomi na suka mbote na bokechu premier ya yambo ya bokechu ya yambo tala tovai pemenya papa yo mongolo oyebi nalingi turo na mona turo toza na système en mona toka isusoni tepo lopangu sie sombami toande na likambo rotonga bokechu ayambo toana besoin na yo David Olito Fabrice Malita za Congo mama Congo bino nyonso toza na posa na bino polibanga na bino ekota kopesa nde ezongisaka boseme nde kobimisa opesi na mabele ya kitoko oyo ekotangisa yo oyo ekokangola yo oyo ekopesa wa bonsomi oyo ekolakisa yo nzela ya baindo tokomi na suka ya lisolo nanga na Papa Nzuzi ezalaki point de vue na Congo lokole na avenue Mafuta bisika Katevel eza pe ezolongwa kala mingi te ngana bino tokutani mbala ya sima merci na Marianne Mafolo azwi ba image oyo merci na Pitu Bageya le numéro 1 de la presse ya Katevel ya Kintwadi Kiantima kia bavelela tokutani na bino mbala ya sima kimia boboto o mabota mabino merci Papa Nzuzi na mwangonga o ndimaki kopesa na congolokole news.com matondo. Manzambi Production présente l'agence cinématographique Son Précieux ACSP Film dont Roi Salomon, volume 1, volume 2. Une série télévisée à vous couper le souffle mais très éducative. Retrouvez dans celle-ci des artistes talentueux tels que Vue de loin, Meta,
Patrick Junior, la terrible Wabi, la Bidjanaise et tant d'autres artistes. Pour tout achat, appelez Emma Manzambi Productions au 0032 47 79 50 943. Je répète, 0032 47 79 50 943 ou écrivez-le par email emma.manzambi@hotmail.com Anvers, Belgique. Emma Manzambi Productions, les sérieux dans le travail.